samba bana kisenso bien o balobara toujours ser na biso wana asola bien tenenga commune kisenso non na mona taxi mo ote OK na place ya zali liboso asola kana ba konjamboka quand même fallait porter un de plus la commune kisenso quand même balobi ke to ke nemo ba yesu wana do fa ba peke no kisenso pour ça kisenso ba parents wana ba bote biso na kisenso quand même commune na yo to sala ngo to mona ngo bata mbongo ba za sola nga sali kamake na commune na mni na a cette action. Pour changer chemin, ya tikinga na nani na tomaka se kolela katango nyozo souffrance. Golf qui sont la prêtre. Golf qui sont là. Toi qui n'es pas Golf qui sont là, rendez-vous avec ma femme Clem dimanche à relax. Merci beaucoup. Banagissasa, bonjour na batu nyonso, bonsoir na temps écoutez la biso. Tout na staff ya makasi à Paris. Na kata chaîne na bino NJ4 cadence infopomo.com. C'est parti l'abondance. Babi ara to pesa ka isengo na bato balinga isengo. Tomeli bino grand homme o bengaka mwana mobali ya solo président o asimbi staff nyonso ya maison mère. Président Golf Kizola o akanga makambo nyonso oboyi sa makambo na yo sala olingo sala parce que d'abord ata présent à tous les fan club ya maison mère NJ4 cadence info promo ezana pona ko so la vérité ya bana banga moyo na masona biso ya bana matete ata présent mais toi sur na moi crèche moto tout mon parce que mikolo ba tonge trop baza ko lebelebe trop toujours ba problème nyonso et ça la rana place nae tu habité et ça la nini stoki et ça la nini yo le foyer moral loba et ça nini tous les problèmes nyonso ya maison mère kaka Golf Kizola tu habité matériel ngo ya ça la nini. Bonjour président. Bonjour Ndonigo. Yo l'équipe les na se kambulo ebeta parce que parti libonasi aelelo yo tobi tona bate belé o tolinga mingi mais bozala za mingi na seka parce que awande masolo o boy yo moko ozoni kisasa oloki vile ovanda présent nous na yepona kozoyo na ba histoire tozoka o d'abord ya maison mère na histoire ya bino ya banga moyo na histoire ya bana matete na sito bana na pona bana matete o lobi nini staff nini oyo esenga oyo sali pe mobilisation pona esunga fête ya le 20 ya bana matete. Mais bravo non le la dynamique de matete na action au moni to banda idéologie to sola ki to sola ba doyen ba Christian to sola na ba VP Eric Mabungu ba V Léon ba V Napso Boom mo pala mais c'est bon non en tout cas bo ça le loco et ça la bien pour na cadre de visibilité à commune parce que moni bana matete ba prêtre mais premier avec que ba sala makam visibilité za la raté. Donc nga pena oteki na décembre na mona moi ba retouche mke tant na zonga ki to meka ko solo là non ils a bien pour biso moni biso ta bana banga moto botem na kiso moto passa vignes sur la matete yo yebi to ba balé mamno sto de na matete donc matete wani di deuxième commune na biso donc so na matete lo mo ça ne va pas biso bana banga moto on a droit de réclamer ba na biso na bana matete pour ezelo moko donc en tout cas ngai message na zaka na bana no sa banga moyo tant que leader na bino moi nous qui sont partout aux alliés soirée ou à matete photo zala pour te soutenir bango na initiative oyo na iloko babandi pour so yo yete yebisa sikoyo ba para na ba somba blo na matete ba kenda wapi wenza matete pour ba somba blo rebelé faut kita wenza matete sikoyo awa projet zali ke soirée wana pour contribuer ya propriété pour l'organisation ya commune ya matete donc pour faciliter biso pe mo que somba blo transport les ala bien hein moi visibilité zala. Et c'est ce que moi qui yaka na soirée au contribuer au somba moi billet wana pour mbongo wana participer na construire développement ya commune matete pour contribuer na développement la culture na ni na biso ya kisenso pour tous na moi faciliter à transport na nzela ya otambola donc yango lo na pesa message ya wana
ceux qui bon talingi à na soirée na studio 45 et na toyebi ambition na panani na Raymond Kemo tous ala na biso surtout partout bozali na Allemagne na Hollande na Belgique bobenda na Paris boya tous na soirée wana matete et ça la bien et ça le 20 juillet oyo ce que yeba retrouvaille qui senso matete ebi na o ba wanga na bana qui senso ba comme bana matete boya ka to mona neza pointe et ça le monde tingala bana mona qui senso mais matete za deuxième commune nanga ya ville à Kinshasa donc voilà donc tu as soutenir bango bravo billet pesa na au moins cher 20 €. Et puis, invitation, ils ont 60 balles. Nous sommes 60 balles, ils ont droit à l'eau. Si vous avez whisky, champagne, ils ont 4. Parce qu'on a champagne, on a meli, on a madame. Mais et que contribuer pour le développement de la commune. Quand tu es pour la toujours, le but toujours. Président Ricky, azala biso mais moi au côté pour na perception pour moi ni manchoka ya programme parce que nous avons pour la GDG. GDG mais pour ngai souci na esengoni yo moni matete banda to banda ba viebele parce que sur la vérité au banga mutute pour ça président osimbi maison mère na maboko tondi marapé à part Weranson dimsaso za yo moi honneur mais bana matete to pesa pe chance na pesa go fikizo là parce qu'il y a des jeunes on pesa courage na banga moyo na matete président Kazawana pour na asimbi makamonyo so ya par rapport à GDG balobi c'est la elengi so muni ba boka yo na masolo elengi boye ça mingi Shakira nsala de Panama petit sœur akanga GDG botebele gars de Jésus bongo sandini mbala présent yo santini nini ba viebele matete ba vanda mais ba monisco bu ba jeune ba idéologie GP Simbi au senti ngondeni tagi yo sa boko so minene ba vient ne batika mutia mabe ba sunga ba jeune ba pesa chance na ba jeune muni makambo même na ngale na sala mamna kisenso na luka ateke na kesa likambo na zo ngamo na volonté nanga na sona ba vient na biso misusu na commune na kinga bino ba grand frère na sala action boy na bengo mona pe bordezo commercial ba bengi a présent kamongo sala eza bongo eza teke non lelo ton ba jeune ba bien pour lelo oyo poto diriger pe Congo na biso c'est une faux génération sika. So de bikato chaka ba génération akala mboka yango tambola malamu te pour niveau ya classe lelo internet comme na vitesse ba vient na kala internet za quitté donc vitesse so lelo lelo bi partir le bondas tant to ba bino le bobeti ba kilo anzenza tout et tout et vitesse on ezakité lelo ndepe lelo tamso su mukile bela bino a danser pour ba sexo bosala pour internet za quitté parce que lelo bisanga lelo bano ba bimisika lelo bana mo vitesse plus que bino mais bino pe boza maboko forme na ndenga média que bo pe ça fait chance na tout le monde c'est comme ça aussi le vieux ba pe sa chance na ba jeune neti lene ba bimba zuini ba idée oya ko sala soirée oya matete non ça maté tout le monde ba président ba leka ba tout ba dirigeant matete ba inimat biso za ngo bana bangola te ba inimat te ka ba soirée te donc tant bango ba bimisi idée oyo moi je suis partant ya ko soutenir bango pour na moni que zo contribuer na réussite pe ya commune nga kisenso donc voilà on moni na lancer nga na ba vieux bo benga ba leki na bino bo solo là bo tala qu'est-ce qui va pas o ezangi bo ba kisi bango mayele po bango mo ba ko sala ngo sa bango ba mikolo na bino ba mikolo ba kisa po ba bike bazana ime bazangi chapeau on a ce que ça bango pour ça la valeur ya matete la valeur ya matete faut ba vieux bozala boya union fait la force quand on dit dynamique de matete donc force à matete vous comprenez il y a un moment de matete to landi le na ndenge ya ba élection leki na Congo matete bimisi député nationalité et puis pourquoi ne abimérité pour boyo kanizati donc so to za bo ceux qui boyo kanizati na matete mboka ba prêtre quand même hein ba prêtre bongo pe matete bimisi 100 députés national na deux mandats c'est normal mais na banga moyo ba député ba obima pour la matete bo moko ezate parce que soirée oyo ezali récite ya bana matete que matete mombato sangana to monana biso be bana kisenso to zawana ça so plaisir makasi soirée moko ngao na zoki da di billet zawana na sombaki di invitation zawana merci président Golf Izola babi dégâts matériels j'ai ça moko to kinekaka sandini mbala maman présidente na biso babi zalaka bongo doyen omoni président nga sololi bongo posé Ricky posé bongo timi charger makambo nyonso pour na tamsager j'ai zara nete ba jeune yo mona minute to solaka to kende si yo pona yo sentiment wana ninga ba vie belé balingo toufer ba petit yo boyango ninga na comprendre yo te menga na boyango ba vie ba toufer ba petit parce que tala neti ba to par exemple ba Suède ba uti ba Vernon to ala kona ba bigi de Vernon ba yé pour ba somba ba billet to zana ba Michaud
Bosai baye basomba babiye po bayoka ki da message ninga baye po basomba biye ba Didé Chibango ba Géry Géraldo ba Francine Moussoumadi ba uti Suède a uti bena Suède moi ça Pembe aye ke ngana kozanga sora matete président mais il avant na zo abiye nanga so yo bino bana matete o commune na bino moko boyebi ke bino boza ba vie ke ba leg na no baye babimi to pesa bango chance mais balé qui peut besoin de respect na mikolo botel c'est bon projet na bino bango ba valider projet pour ça pour l'intérêt commune pour l'intérêt ya bango mon personnalité pour to lambela bango pe pour après soirée to yebi ba projet ba na biso après soirée nga na obeta bango pe na obeta doyen Eric Mabungu Jansi ba bino tout boy bango ke après soirée faut ba ke mbongo recette bozu et c'est beaucoup ça la action na ma tête pour ngana ke na ngaki na ça action na banga moyo na oleka pena pona ke vérifier est-ce que na mo bela ke no dynamique de ma tête mbongo ba kotaki na soirée ba sélection boy yo ça mingi na poser Eric non mon akaye c'est un bon jeune pour ba projet on a ça nango hier on a talisi na biketala papa kokota polémique na ba te bo solo là ngata wa ke ça na kisenso yo ça na matete to bo ça ngoto kanga niti pour moi uta na kisenso de bébé ça matete comprendre matete bébé papa imsute mai kisenso de bébé ça matete ce que soto bandit travaux na kisenso na matete kasi matete bébé bandeni polikameza ba nzela wana ba bongusa ngo biente donc ce qui m'a dit que c'est outité na matete au monde nzela wana e bebe baté ya on a soyé na VP Eric Mabungu na biso ki to sangani ngana bino na projet to zanango matete raison a toujours matete oni britannique etika toujours oni banga mo pe nga likolo mo ba terrasse mo to tout mo mabula minene ma ezoya et qui na kati était présent na golf merci tozo kota siko na deuxième question na biso ya bana ya banga moyo poser Eric nasi oki ndenge ba commission awa peso zali babi yo za ba projet kitoko yango sekaka mingi mbongo liko mingi mais après mission fait na leta ma 500 parce que petit sœur na propre mingi moi c'est moi 50 moi 100 moi 200 ça un soutien Shakira Sala de Panama moi c'est kitoko telengi azana JP oyo a proposer ngai mena habite son encore ngo na habite vraiment pour ça neza wana bato basengi ngai na tunu ba question oyo na banga moyo pourquoi nga yo mutu zo régner eza nini toeba avant de côté na mozindo il y a ba projet au besoin na banga moyo omoni banga moyo eza commune moyo ali parmi 24 communes à ville Kinshasa puis troisième commune à monene ya ville Kinshasa na superficie donc commune wana na beta bale kuna na banda capitaine na mema ba jeune ya commune wana ntango na émission ya Barza ya Zakare Babaso o ba yebi na kina à l'époque Barza ça c'est Zakara c'est émission mon na kina à Barza na yaki muto na do mema ba jeune na ke l'examen ba nini ya culture ya théâtre ba nini na lipe premier mutu na commune na Kisenso na ça tournoi na ça équipe ba na basi tango na petit na biso ya milinga ya basi ya matete ba tende bazo mata ba pasi hein ba jina tout le monde ba mata donc c'est je suis na commune na kwa neti moi likofi ya commune wana ngana yo kindeti babi ngana tanga kombo parce na mona matete yo bi o jikate aya site banga la ngote o parti libonese hein so bani succès lelo siko ngada 31 succès na banga ngosuite vraiment mais yo balobi siko o komi ko cha vena biso ouais biso ya banga moyo gouverneur biso nani chef national comme nani ane mungu so mbungu so ki vembungu ninga tano na sai bino ya bino mutute so on comprend ne tesko bo bino ya lenga comme sko yo so ki gouverneur ya ba député te menesko député na sko ba bisko yo nesko lingo che pour ça to vanda ya on a tout na question ezanini ye ba tshana bango ye na azana nenge do bilanga so ki aza député na Kisenso to ebiete pour ceux aux députés mon habitant aux députés c'est mon babé on les ba poste mon attend sous bidon yo zo boy isko député na ye na zo pesuko le Cameroun tant aux députés tant aux vacances parlementaires faut qu'il ne na bateau ba vota ki yo o que ne soit na bango ye ba qu'est-ce qui va pas pour ozo ba rapport yo même na parlement pour expliquer que non ngana commune nga pa ba vota ngai peuple a na difficulté a na problème boy et aujourd'hui ils font pas ça et lui-même le député les autres en question a cela même pas que tu n'as pas peuple na commune. Bon, il y a la caméra, il y a ça dans la moyo. Et il y a pour ça qu'il y a des témoins à tout le bas. Hein? Chaque rappel, babi matete, na banga moyo za le moko. Palmarès à Kisenso, on a na poto, bana poto nyoso bana poto ba wanga na Kisenso.
oya bana kisenso ba wanga kisenso je suis le seul pour na poto mon balé mon atina niveau internet pour yo kapena commune kisenso comme bima c'est moi voilà donc pour yo ka ki commune na kisenso monsieuraki ba complexé nesi ka cause a complexé pour na beta balé naza koni na yebe na ville Kinshasa pour na kisenso siko to yebi ba prêtre ko ba tambidi là awanga na yebi ke tambida zo bitema bengi tambida to yebi ndako wapi na kisenso siko to zo ba prêtre monsieur ba ya ba Frank Mbambi to yebi ba jo mérite ngekumbu mais oyebi on est na kisenso mais tant on na palmarès na oyo ka bana matete bana kisenso te merci de tema parce que tu te tema président publicité pour la tozo on attend na biso merci Kisola awa bozozoye tango akitaki na Kisasa na commune ya Kisenso po aya ko assister na ba obsèque ya papa na ye akamwa ebele mpo amona kenzela ebeba na ndenge ya grave akokate mbala moko akenda pe kosenga autorisation à l'état de façon que asala mwa eloko mbala moko baksopa pe quelques bricayou de façon que bato pe mituka eleka mwa malamu afin que papa na bango alelama kitoko tellement que moto tout asepelaki na œuvre salaki balo bate po bato zéro kuma banga boye saki zola tana ndeka zo bongisa nzela oyo ça est vraiment eloko te alors to sepeli makasi donc bandeko bayaki na ba matanga mais bakuti donc nzela za kobeba yango moni batie ba moyen pour que ba bongisa nzela na bango esika na bango mabele na bango babetela to le temps nyonso tu banga moyo na Kisenso toye bagelo na minute oyo bana banga moyo bana Kisenso commune oyo fanda po afutela bato ba Minerval asala ba makambo danger mazane pe na ba fondation te mais tala mutalo sala yango lo ba reporto baby na robeto mbata matama na linga biloko pamba te. Merci Banakini Banapoto, toujours dans la temps normal. Naimoro présent, Golf Kizola, Aza Moto, Asala ba Evre Belé, na commune na ya Bangamoyo, Aza, oh Babenga Rapena, moi mo bali, sans sonner, sans nini, parce que Bangamoyo, ils allaient terrain, ils allaient place oyo, bata mbongo batonda. Mais yé, Babenga ngai, na koti pendant l'élagé, alinga comme député. Aboya Ranaye, ma député me soutient à comboter parce que oyo sala eza ebele. Pourquoi tondi maye o tondi maete eza bino mutu boko komate na GDG. Président, nangina comprendre. Pourquoi yo za ko linga ko boya na ko ndima sangashika toi. Mais nga nazolo parce que musala o to sala o za musala o tangami par rapport à ça. Namona ki ba voter venez bisoter. Pourquoi voter? Parce que yom de rocha mulungwe o nini. Tenga na postulate ngaza. Yo sala ngote mais pour venir balobi. Ngala sala makamna ndenge na sala ngopo na lingi commune ngana sala action nyoso na kisala akuna na mes frais propres na nini nga mais o na ba voter qui était parce que peuple a voté a pesa confiance na premier mandat. Deuxième mandat a abusé. Peuple a boyi ko voter. Tant peuple a boyi ko voter bon ba repêcher selon ba relation azui donc voilà donc là cette fois-ci et c'est différent. Ngana ke na Kisasa na kei moi na Kisenso soit koufi. Tout ça l'action bon, to soli na ordre au commercial avec le directeur Blanqui. To tinda moi quelque chose ba somba cercueil ba kecha nini. Député yoki keo ba na poto ngba ça l'action bo ya ke pesa mais tango banzele zo kufa na Kisenso. Bongi nzela. Pour ba voter ki yo peuple na voter ki yo. Nzela maezate na Kisenso difficulté za makasi peuple a souffrir mais oza député to yoka député akeba yembeli nzembo. Mbongo bimisa ya million nzembo zo mbongo na kene aider na population likambo lingo sala pour la Nice aider population c'est ça donc suite à cela que peuple moi il est lo bana Kisenso baba grand tetio yebi pour banga mo yebi kuluna eza biso de kola pa yoyo tebi ko simba mulangi na lichette to kola wana donc ta ba pèse confiance ba ki yote ba pèse confiance porter bon confiance donc tant on pèse confiance na te bana banga mo ba changer qui fasse. Merci président Bakaso Ebele président na tuna toujours parce que moni yo za mutu moko na bité soki weraso na peso ba milimo o signé mo continue bino ata ba voter té na bité vina ngachone hein et passer petit no libondasi hein oyebi na bité soki matete mtuna kayo soki za banga moyo ba bisinga olingi okoma o che candidature est ça vrai ou non? Est ça faux?
Ah c'est qui? Voilà. Magambo na ko ba ok ma c'est logique. N'habite. C'est quoi yo projet numéro oyo na yoki auto bongisa parce que yebaka ba pompe kuna pesate projet na ngai nazoya la kisasa nde nazoya na sitam to sala en direct mongano a partir à kin na yebiso pena que non zwanga na yoka mamu na osala nde pa yona nde na ko yebiso qu'est-ce que je dois faire pour na commune qui senso na ozela na prometteur bango na 2012 na prometteur bango na moni ba hôpital moi mboka yaki bien tela bini na ozonga mukona ozonga en tout cas na ça quelque chose tant na zonga ki bana qui senso boyebi promesse na ngai ezaki bongo na o na monena na poche na ngai na yaki na hôpital na sala ki action o esengaki ya kopesa o babiso kopesa boka droite ya gauche ebate j'ai fait ce que j'avais promis là cette fois-ci na prometteur ki souke na zonga pour na ko visiter tous les 4 coins ya commune ki senso y compris hôpital na biso ya Omeza o ya Matete parce que Omeza il est hôpital o soda ngape donc na biki na nyongo kuna donc nazo obligé ndenge nazo kende boye j'ai des actions à faire pour na 4 quartiers wana na 4 coins ya commune ya Kisenso et puis na ndambo hôpital à Omeza et puis il y a des actions qu'on a au sala des actions humanitaires ma casse na travail on a quoi c'était passé au peut savoir sur temps normal batu balanda yo s'il te plaît tab na chaîne bien télé bien batu ba comprendre message nini o ya clé na pression 2 minutes il y a clé pour te continuer encore na ba question merci bana Kisenso message na ngela clair to voter mutu o ngana ko ya sabino ka to voter donc ceux qui na commune boyeba position qui va être votre candidat mais aouta na aseka candidat ya bana Kisenso aouta na aseka pourquoi aseka pour aseka ezali central ya bana Kisenso donc oyo ça la action en dehors la politique et puis oyo ngai mo golf kizo nazali donc na yebi ke bana Kisenso boyo ke langa boyebi souci ngo nazana ngo yango eza ya bino bakosa biso souti pour ngana ye na moni ndenge no sezo lekela na commune to kopesa so batu ba grade mo ya bipesela te to ko benga pe mutu député te kara ndengwana donc pour to benga mutu député to benga honorable il faut azala ya Kisenso ya bala yo zo ko boya honorable on te na question président golfité pardon to benga mutu honorable oyo azaya banga mo ya Kisenso o to yi bina ke na oyo na souci ya peuple awela ka mwasi na peuple na Kisenso te akangisa ba peuple ba ka ba voter qui était donc faut que soit député oyo azana souci ya peuple celui député na souci ya peuple te biso voter pour la niveau bisanga na on a porté aux alaka quand même quand on dit un député ali porte-parole ya peuple na niveau parlementaire celui qui député pour nous ba o ba o sala makam na libanda peuple a souffrir na carte de présent mai na Kisenso za to yebi to mona kinga na feste fali na carte yo te présent ayeko cha foko na Kisenso ça féliciter pourquoi on a dans maison mère mais na moni fali à cette action bongo pas na ngesa nga plaisir na féliciter qui est so yo ka député mo ya Kisenso a ça que le corps monter internet non alors bon yebi sans ko yo ba na député là 2 fois mandat merci nazoya si peka ko atana bango se koki ndenge to bibi que changement ya régime changement makamnyos tout image ya sécurité ndé peut sengi na matetete ba vieux batiki la ba jeune na Kisenso peut to sengi ke bilonga ba tete sika ngamo nazoya na yebi qui va être là ce qui peut zalaga ACK au monde blaka ACK bimi député merci banakini bana banga moyo balobi GDG ezako tambola na Kisenso. Vous comprenez GDG parce que garçon ça va tata mingi aïe oh ça biloko ya vugu banga moyo terrain na ngai certain na ngai balobi bo souffrir mingi na ba mai mais na comprendre te bo fotara toujours député tel baba na ba mission ba ça ke boye mais toujours bo kema na ba mai en tout cas coton pe na kama parce que député il faut ba chayo poids pour notre mona GDG présent là c'est un projet ni oyo susu ata oyo salaki to wacha déjà ba mo les gens ont tourné projet oyo bana Kisenso bato kwa na yo babi olingi okoma pena yo wangani mais na zongi susu et ça il y a le kuta oyo c'est vrai to boité c'est comme ce bomba vérité na yo parce que de moni ba F au sala ça ba F moko eza ko luka ki moi okoma pe de l'autre comme na poste wana na bi na rolia kitoko parce que na zakana yo ngape na souhaité mais ato bombi président vérité pena faut attendre chwaka ne chwaka na NJ4 et c'est la parce que ton famille non côté na zala calme il y a les projets où tous on a compte na commune Kisenso Mamboise Bele Kisenso tous a reculé makasi
hein tous a reculé makasi na ba projet belé oyo et ça minonté o ngana moni tous linga to sala jumelage ya Kisenso na commune mo awana na France déjà ba information est déjà en cours tous okutana mardi oyo déjà pour l'information na biso que non que ngapi nazo bunda nenga libanda to mardi na secrétaire ya mairie wana to éviter que ndeng tozo solo là après ndé na okinekin donc tant on okinekin mo yo kaka non moi je l'ai fait parce que na posa commune wana parce que commune wana ezali comité de benga ngo banga mo parce que to mona ka nyoso tu na se to ali kolo pour to banga na biso mututé donc pour te dire que projet est belé to na problème ya électricité eza moins na Kisenso transport to na problème nango to na problème ya mai ya on dali base tu mai to ya on dali base ya santé ya vie ya bato. Comment voulez-vous que commune à Kisenso eza na salle de mort, hein, hôpital à Mounene à tuberculose après sanatorium eza à dispensaire d'état wana o équipe à tuberculose makasi na ville à Kinshasa mais nzele za bien te nini morgue basali wana ba matete lemba message nini président na golf kizola to solo nga temps normal c'est ça que bala Kisenso to fongola miso fini ba jio na ba trafic ba ça ba trafic tant so ba yeli mo ça ki moko ya dra to ba yeli bino tant so ba yeli bino tant ça comme on a loso ba kosi bino non to na posa to za na projet moko à venir ngai na olim sauté te ngai na olim sauté pardon que ça soit dépend de sur ma tete te ko to na pena na moni comment so même mingi bana Kisenso bino bolengaki na tuna question aza ko bomba député ba photo te deux fois golf yo asala tout possible to yo mona non ça wana on a besoin au comme député ba voter yo ou non na ebisio c'est pas le moment tout ça le moment ya projet. Merci beaucoup. www.NJ4 cadence info promo.com Sandrine Mbala babi wana mama wana pena maman présidente Nabiso chérie Nangai ou après ça soutien na NJ4 to bosanité Fwamba héritier Fwamba libondasi tout cas yé wana mwana to yana yé GDG Gale Jésus Nathan Alain moins Mireille moins bana banga moi boza ebele ba directeur banquier rose boza wana boza pene belé to ka wasino après parce que ah to na mission moko zali ya senase to comprendre souci ya banga moi parce que ngaza mwana matete c'est mon frère to connaît ensemble to bi banga moi za ebimisi ebele pe esala ebele lo mbongo za mwana banga moi lo mbongo mwana matete mwana ya banga moi to ndimaka atama ya pamba ta dra pamba na pesa na Kisenso te. Ah, pourquoi n'habite pourquoi bien ça va pesa nga kanda ah n'habite ouais bango ni ça pesa nga kanda parce que tant que to semble tant sou nzambe to semble nzambe to bela nzambe tant que nzambe pesa mo eloko moko oyozui linga pe pata bibi nga lelo mo de so ba na restaurant boy mbongo ba kotsa na longola nga na tshaka dim na l'église te nga dim na nga na kina ngona commune nga pour bato ba souffrir na contribuer ta nabu na pesa action nga pa na bango. Merci beaucoup banga moyo c'est so ba kufara na poto musuba kufita musubiso nga golf na ndimi pe garant pe na kena beke non pour non nera commune nga je l'ai fait papa to da ba yo yebo zaki lelo o mona ki biloko a défait ça mais comme na kisasa mais to qui cotisation mututin to sala encore na blanquer ordez côté benandima yo parce que wana sambla ki to pesa pe courage na matanga wana na yaki bomona ki NJ4 pecha ki soutien ngo ba image tout bomona ki déjà en tout cas au garçon na yaki très humble peu na isengo en tout cas tout soutenir peu présent parce qu'il y a besoin de projet to ba nyoso awate présent to nito kachama mukipa to chite déjà to chite na non temps normal makam na bino to mona yona système na yenga meso na habité pena na kota mukeka na droit na kota parce que parce que la monnaie faut au comme kima question non comprendre était pour banga moyo wana za liboso ya base hein. Mais banga moyo ce base mais na monnaie yo tu mona gila kene ki na 2012 na de la forêt prise na yena commune nga fo sala nga honneur de la forêt honneur nyo na salonga bi faut betla nga conseil na maison mère bete conseil libanda wana en plein air gratuit donc pour oyebake Kisenso za palanga après famille na ngeza Kisenso. Merci beaucoup balobi toujours président de golf izola azawana pona ko défendre banga moyo to tina ba actualité na ye o ya salaki pona bo comprendre azana projet nini bo landangona nous pas bo comprendre pourquoi émission na biso eza ko continuer toujours. Merci.
Moi, le golf qui s'est sur on a des gars matériels, moi, l'Iloba. En tout cas, na sepeli bakati lokola papa bosani bisote. Golf Kizola. Papa golf. En tout cas, na sepeli makasi. Action sociale pour la golf Kizola. En tout cas, pour la félicité papa golf. Kizola. Kizola. Des gars matériels. Il y a eu que nous. Merci, Tozongi na pib na biso nenge sili bomoni bino moko toujours 1J4 cadence info promo.com. Babi 1J4 bébé banyo na kata sasa Raissa Landry babi Luanda nde makambo GDG Pipo ya Madrid na kati ya Espagne G ezara normal. Pour ça golf. Nenge bana comprendre moni tozo koloba tozo zonga tozo tout. Bana banga moyo ba kontaka na yo. Vérité bana banga moyo bazana besoin na yo. Na kati ya ACK, lelo so babisko yo to luka mutu. Yibo za présent ya ACK. On peut présent ya maison mère. Oza présent ya ba te belé na poto awa. Pona yo, s'il te plaît présent, zala un esprit ya sincérité pour tu vas comprendre parce que ça banga moyo ba compter sur yo. Ato boyi na yo. Mais si ba compter sur yo parce que ça va moyo si ba singa bongo babi na ba art yo sala muke wana ba atu sala na elexe belé parce que mungu na zona elo moyo sala zate ba tout tena tanga kom parce que nga journaliste faut comprendre ngai tena fulika ya parce que yene mutu j'ai mais yo ce que j'ai no sali jeté na kacho ce que j'ai bimi yo boya o yo rondima. Tellement on a des arales comme on a vu tout à l'heure que ils a assez comme de répondre cette fois-ci ben quelque chose va répondre nani t'es présent pardon pays que ça appelle ngai babi que non nzamba babi que non présent voilà pena okima nga parti libonance to boy te présent mais yo pena babi golfi Kizola na kati ya banga moyo oza député yo lingi te ngapona ngai na olingo te nga lingo parce que oza jeune autant musape ma solo pe na ba jeune pona j'ai parce que c'est de koufi yo pona so pesi ce ko poste wana oboyango pona oza député na extension député question yango so za pona longola ba o baza wana so nzambe so pesa meli nzamba abi ke golf zala wana po babi bokonzi ba bota makana ngo ba pona ke ko pona te po muso mona atanga magaza mukonzi donc ce que sengami ke t'es présent, t'as la peine caméra bien. Pour le moment, ezali na projet nangate, ezana calcul nangate. Laissez le temps au temps, ce que sengami nzamba pesi a pesi. Ce que ezali ke tocha mutu place en tokocha. Ce que ezali nzamba lobi ke golf film to za place wana et après mité biso ya pour ça que commune on les a toujours liboso mais ba o bazala nanu ba oza souté. Donc nga na boyi ndengi bino mo boyi na ngai. Na boyang. Alingo tuté bazana pour distraire biso na nga commune o mutu mo boye azana nga na ba check up pour komba kisenso ayi ke blanquer o deux action na kisenso ya kachele libaya o junior bola que c'est l'action na kisenso ya chele libaya mais on nous a député quand même tout cela pela nga bien hein donc ngai pa na lingi député na commune o yazali pena mona kisenso na souci à peuple na souci à bana kisenso donc moi j'ai fait mes actions sans image même ya kozala ke député mais ce que c'est ngami na za la place wana ozala wana poza nzambe mtalobi donc voilà c'est que yo na banga moyo bato balingaka mingi oza confiant pena oza kondima yango oyo balingaka yo pena so pena ouais mais commune qui senso na habité hein parce que babi pe na à 100% okoza na 100% te balinga yo okoza à peine à 20% 10% balinga yo te mais ngaka na osenga ndingo lobi uti na message oyoki na bana poto oyo ya bana kisenso so na bomba yebisi yo donc soko ko tuni ndo elinga résultat ngote sala be pesa témoignage wana que so bana kisenso balinga nga et ça nga bien témoignage ngote sanga bien ba tamsu pe na ba défaut pour ne ba ko modifier ba défaut nga ngane tika na commune nga kisenso na so lelo zande konanga na kina na kinu wana na déranger ba jeune fille na so qui s'est sauté na déranger commune na te passer na ko lingate na tia ba vie abana batu misusu na difficulté na ba espoir mo boye o eza yango na te mais na kenda kuna pona ko sunga bango na mwana mbo muke pesa melinga
nake na aider na lingi visibilité na commune nga. Moi c'est que moi aujourd'hui nazo bundande ke po Kisenso ezala na visibilité na nenga libanda. Que oyo ne soit ignoré kiango ba mona que non Kisenso ezala ba prêtre. Mais batu mususu bali ngani bali ngaboto la biso Kisenso ah boniko il va benga empereur de banga mo lingi ba benga empereur. Tito va pesa ngonde ngwana. Merci président merci Nathan normal bo comprendre asa mutu ape na méchant muke parce qu'il a mutu parce que commune na ezokufa disons o ngai to boité mais président de Toronto kota si j'ai moi ya makasi mais to chité des comme nasuka et la question réponse yaki aza kulikolo problème Yanki aza kulikolo ba problème boza place moko yoza présent international Yanki aza nani o tout temps fo yokaka olobaka ba mission pourquoi na katokaka Yanki azali administrateur ya orchestre ADT ya Kimpuyi na yebi ke santé siko kitoko convalescence na palin kitokos donc Yanki azali directeur orchestre on se monnaie de magana ba 12900 wenge bako ke ba finginga na internet pour mes ateliers biso ka non biso na wenge tozam bomoko donc ngana président fan club ya monde ADT azali administrateur technique ya orchestre donc ngana na poto ba ba yebi ke soki ADT na golf baza boye c'est que wenge ba toucher biso te pour na poto c'est moi donc maison mère na poto ezanga pour so ba président ba fan club ba orchestre surtout mutana niveau sur na masola ne orchestre ati pour na tchara bon défi kende sala émission au tunagal ba bon tu n'arrives pas président golf alors que ba orchestre ne surtout à biso Yanki atiki yo Yanki asera na yo Yanki atomola kaka yo Yanki ka tujuka yo na Yanki c'est que ça bi atomola yo parce que toki na comment bo Yanki abinini oh golf na zana fo ay ba nga défendre maison mère à présent ça na honneur tout après Yanki oh petit nesi petit Karini au finga wera yo pas na ki yo na émission mo le temps na benga ki abisinga passant asa émission na yo toujours comme ni kaka wega Yanki makambo wale zaki non basali biso montage na Yanki bakosi ke lokala biki golf na Yanki Dieu zongi eloni basali ba montage moi conversation lokuta bakosi ke golf na Yanki ba la système qui peut betsa moi na kini ngana biso na Yanki to na poto comment to que ça trafic na batbana na kisa fa beta mtana kisa papa na yo yebi pe na di solo maison mère to na banzo we razali musiciens les plus populaires à Congo et puis sur le chef musicien les plus populaires en Afrique so baza 3 we razali parmi les 3 na nenga histoire so yebi sanga pena no mutafingi wera ngai na poto nga président fan club na kisa la réunion ya bongisa mutu ba kebete na kisasa ça montage bazuku to moi ça fali les messieurs sont menés na Congo bazu moi sine basali montage bakosi na mutu moke ya mono ya biso petit na biso ke bazolinga moi sina na Facebook ba créer Facebook à lukuta donc montage au moins na téléphone na téléphone boy na WhatsApp mutu mo zo benga yo kabila abengi yo nyoso za ni montage donc bazu penga pe ba monter na bango fo ngape Facebook ya WhatsApp nanga ba monter ya Yanki ba sangisi biso ba tie maso na bango pourquoi to pesa gaz donc le lobo doit vivre na base héritier de mettre musique na mais mettre musique na nga base ya lingi na yeke na sala polémique mo na maison mais pour le binazwa ok ça va félicitations bien on biso d'une capte solo qui mukana no line émission no line ngolobi ya confrère na ya ki juste pour expliquer ba tout que non boutique héritier na tanda ye abeta musique ne parce que moment où yazo linga vivre na base comme internet ya na vitesse maintenant c'est moi na vitesse c'est bon ba c'est mon montage ya makambu nanga ngai déjà banda kala héritier petit nanga mais pourquoi toujours quand yo président golf ils ont un problème toujours à maison mère to na finger héritier non pour na ko fingete pour azama respect envers nga na respect na ye mais ce que toucher vieux na ye na lobaka likamo na yebisa keka azonga mutu elo na senga keka azonga mutu mais ce que ba toucher sous nanga basa sous montage ya WhatsApp nanga lisusu na makambo mo pas toucher sous nga wana ko mabe et puis ya zamutu mun fa défendre nga po ya yebi idéologie po na nenga mabete héritier ayebi nga golf bien donc nga ba ke na yebi wenge bien ayebi nga golf bien na masolo tout ayebi donc ko linga te ko ko tsala ba mopono ba polémique wana zala te nga na temela mutu oyo azo sola mabe na nga image orchestre wenge musique maison mère pour biso do ba grand homme to za wana to ko linga te ba kaka orchestre wera ba kuluna non to linga to ya peme na wera pour na ko cha quand même ki image a bien na bosa wera
nation ebi makambo ngolo batango makambo ebetama mabeke yanki alobi boye pona héritier pona JB c'est par là que ngai na sala na lobaka pona ndeko na nga na bila administrateur na so kesa bi yanki na niveau mayele na classe na beli yanki pour intellectuel akoya ko agir bongo te na niveau média fallait pas le maloba wana tozonga na ki yango ba moto mais quand même frère yanki amone que te makambo président Golf apikisa ngai azaki na moi raison mais fa na beta mo héritier nga kuzu nga pe na moni que na saki mabe na takanga yanki na public fa na beta nga privé voilà yelo ko senga ndengwana donc héritier soki problème ezali benga vie na yo kenya na palais oyo babokola pas veno de la forêt kenya na palais oye que père en tout cas maman so eleka ba médias na ngonga te so mona pena mwana ye pena papa na yebo ayi abi la père maman so besoin na ngonga te ngana uta na wenge si wera boy to condamné wera tout le monde a fabriqué ça qui n'a pas les maisons mais bah foot ba musicien fabriqué ça qui n'a pas là qui pas wera que son salaire là est-ce que on a pas besoin de fabriquer ça ne pas donc pour toi ba keza polémique héritier ça na quantité ala qui s'appelle que non wera za papa na ngawa na kutu na za muta polémique te ngana yanki lo côté yanki azawa na za administrateur ya orchestre donc ndengi vice-président Eric Mabungu za vice-président fan club ngai na royoka yeto solola na yanki to travailler en commun pour ce polémique internet. Merci beaucoup Banakini et émission Nabiso tous ceux qui awa www.ngkatcadenceinfopromo.com site makasi à partir de Bonaz Oyaboyi Matete GDG un présent aux ans 2 3 4 bateaux ba soutenir yo et senga rapena ba tchako poids au remercier ba point bloqué et mission Nabiso je remercie ba client na ngebele za ko ndi ba Jean Toko ba chef d'entreprise lelo malgré tout ba siliki pour ma cause za dimanche gratuit mais lelo ma cause za quitté. Donc, il y a un chef d'entreprise, il y a un donc voilà, remerciement à Fredingo, ma nouvelle collection, Berthe Monsolo, Banque de France, Nakin, Yaja Matundo de la Fortune, Trésor Onema, Bardi Laos, Jean-Pi Lebo, Ige Difumu, tu as pu me faire Sekele à Kassavubu, au Capena, Soissaba à Kassavubu, Pekotena, Bahama Kassitro. Il y a la Kinshasa, pardon, la commune à Kinshasa, n'a pas vu Monzol, Charles, monté ma mère double. Donc, Peter Kamba, na Orléans, Willy Pensiam, Mamba Ngame, mais tout ça là-bas, na Bangamoyo, tout ce qui est à Bangamoyo, Papa Nangambambi, Papa Nangambambi, comme c'est des zones bourgmestres, ou après ça, idéologie blanc que moi, on a premier bourgmestre sur la commune à Kinshasa, ou à Beta 4 mandats à Tanga Mobutu. Papa na Frank Mbambi. Hein? On a perçu la salutation de loin, Pelé ma voix et puis Sylvain Wanani na Clément Ferrand, président les intimes Bardi Laose, Miss Ingama na Kinshasa, Annabelle na Aisha Love, wana bana papa na bango, hein? Mon cœur, maman bane belé asimbi nombre surtout et Jeline Zengele o asimbi ACK, Oebikandeza, la maman gérante. Et puis, tu as un ce belé, tu as Victoria, Minel, tu as Clarisse Ngambe, tu as Shakira, tu as Pasi Tchétché, tu as Lili Makaya, maman présidente à ACK. Pour ACK, on a besoin de maman présidente. Non, déjà Lili Makaya, femme de champagne. Il y a 10 bouteilles de champagne. Donc voilà, Françoise Mavoué là. VP Eric Mabungu où ils ont soutenu na pembeni mamuno na ACK atana zate net na okekin article na charge na maman gérante ba gérer ACK Eric Mabungu au moins ba valeur ngo donc voilà donc on a appelé ça mbote na batu tout bana qui sont partout na Angola na so mona ki na CCR na Angola ba Dago Steve ba vena so Dago Manuel Pindi ba Roger Mopanga Kepe Ordezo bana qui se sont parce que la monnaie de l'obna pardon de ce qui pardon na monnaie bino balobi Sandrine Mbala Ker de Lucera Moko Eric qui président bana matete Blandino sako pas à mona qui senso eh bien oh mais ya ba wana matene ya za qui senso abota mona qui senso ayane na matete ko ya yamba mungana oboya ya ngwana Blandine na bota mona qui senso ayane matete ko ya Frank Mbambi abota mona qui senso papa na zango na qui senso na zo expliquer so ido jaba na qui senso John Merique Ekumu na Château d'Eau mona qui senso ako sanga mona matete na zo expliquer papi ko chaka moko ya bino ya Victoria mona qui senso papa na wana ni sinda journaliste ya nini ya www akima qui senso na expliquer so batona tout Président, pardon, président, tu reçois une mission, il y a tranquillement. Toi, tu vas faire président parce que président de cité déjà, www. Jonas Pindi, moi, qui c'est ça. Je suis pas comme ça, je suis pas comme ça, ma tête. Vous comprenez parce que. Je dis ma tête, ça, mon ma tête.
moi na kisenso na côté régie des eaux mais acha Freddy m'a été solution mais Freddy qui sait sa solution. Bon, mais www.balobi idéologie moko bon comprendre le président petit c'est propre Shakira Nsala de Panama question mayonnaise bali na friti en tout cas bon PC temps parce qu'elle a petit c'est au astunanga na mingi garde Jésus balobi tout ce qui le awa abidjaska Jézara moko tozawana toujours na système président na si na web na koso na yo na likambo ya lo mbongo pona jeto so longo posé ata petite sœur na ngame ya luzolo na tout samba bana ki senso bien o balobara toujours sœur na biso wana asola bien tenenga commune ki senso non na mona taxi mo ote OK na place ya zali liboso asola kana ba konjamboka quand même fallait porter un de plus la commune ki senso quand même balobi ke to ke nemo ba yesu wana do fa ba peke no ki senso pour ça ki senso ba parents wana ba bote biso na ki senso quand même commune na yo to sala ngo to mona ngo bata mbongo baza sola nga sali kamake na commune na mni na à cette action donc voilà na wana bena na za pour ça fo émission wana merci président député nde na kisenso to na ba député te député ne na okene to pona ba député merci président chef ngongo ba président litan ba directeur Makengo Junior Kiolo ba go pass pasteur na kisenso pasteur Francilo Laebi. Merci président. Tout ce qui est le awa parce que ils ont une mission il faut comprendre banga moyo bana besoin ya député o ya kosunga bango na musala ya banga moyo bloc na émission biso ya lelo tout ce qui awa na www.njktcadenceinfo.com. Merci bana banga moyo bana batete branché na NJ4 Cadence bobonné ebelé parce que boyebi awa ndema solo et ça la awa et lengue la awa c'est parti de bonnes avec le président Golf Zola tout ce qui awa merci à bientôt.